oza ndoki batika pe kotanga komba kofi wana bakotika ndenge ni baliaka nango baza na matière eza kofi nabi okende na fin de l'année vie akangi fin de l'année donc 2024 na mobima nano kofi na kofi banda zoki actualité wifi penda na bandako na bango kwa totia bango banda zoki actualité tokoti na 2025 kofi akangi actualité tagbada actualité ne tovandi ti tokende hippodrome ti tokende koaccompagner fere na yo arena na ye bakoleka te nde nabiza bino carrière moni fin de carrière fali soki aza na tembe ayebisa Macron atiela ye stade de France eza nango kuti oloba te ata même jour na vie ayebisika Macron pesa na stade de France baopesa ye mais atia même jour fin de carrière na ye eza aomona yango na hippodrome de France frappe oyo ya kozwa laboratoire ne kozika ye moko aomona mpenzaki ese eziki majipe wana ebima pamba te ye akangaka bokanga eloko na yebisi bino jour bomonaka babambi fali nye kauka ya mbwa wana nde eza elembo oyo nowa atindaki colombe akende kozwa lititi ekauka na mboka mpona olakisaki mbula esili mai ekiti donc jour yango yango na bomona yango ekosalama bomona yango bokangaka tene wana oko babambi fali nye ya mbwa ekauka akotala yango mpe boye oloba asali kaka di chien eyokana na basi encore totine yango donc ayeba yango jour wana descente aux enfers donc plus mabe ke lita bemo asila koleka lita bemo. Oh non, c'est pas possible. Réalisateur a un commentaire, tu réalisateur. Encore. Quand on va au bêtise sur la c'est la merveille pour partager. Te, koka moite, awa, yoga. Comment on a zoloba, ko pese neti makambu te. Yon ne comme de l'mo pese makambu. Non, même pas pese makambu. Je sais pas qu'en tout cas, qu'il a le long à la bataille. Te nabi kolobate no okamone na beti solo na par rapport ya biloko baloba par rapport à où t'es nanda déjà là tout le monde a ce qu'on banane baza bien éduqué comme tu as dit tout l'accès fait une éducation donc yeko tutozo pese makamte mais to lobinde na biloko aza koloba par rapport ya danger o ezaki pembeni ya profit donc ba pese sous crédit parce que il peut pas mais il mérite pas na biloko parce que alobayi ba sotis moko nono batu obike batu combien na zana bango bazo sa ko non moni azaki na palais azaki mona ndako non pour ça na beti solo na pona lobake il faut qu'on retire tous les crédits possibles au pouvoir ko zana non exact obini ni bazo ya mbaye ndeko pese mutu makati batu basa nini bazo ya mbaye mais batu ba yambaka batu ba chaîne na bango ba chaîne on ba yamba batu ça c'est pas un problème batu ba yamba bango aliaka wana ba yambe te ndeni donc ça balusa makambo akosa pa ezali susu te biso to répondre yena minute parce que toi na hippodrome to répondre ba bêtises azako loba lobebele pas nous zanga réponse n'importe azako lobango mais na minute to zana hippodrome tout le monde réaction na bango donc c'est-à-dire ba comprendre que ces gens là ba hypothèse na mongo ba pesaka ezalaka débouté ezalaka elala bazali na mission de ko diminuer Kofi Olomide. C'est pour ça na tangi komona lobi soka ye na TV ba ko bato ba yo ka biso ba répondre ye bongo ye azali na mission ya koboma Kofi Olomide et simbite donc de même na porte za fali donc yazaki pas Kofi azara antenne au moins les azara bozana Kinshasa la famille ya papa batikala na mboka batindeli biloko papa moko bomaza antenne ye mtu apesa information information ye azaki mutu ya antenne d'information
Papa, ça comme le roi Moutalier poison, hein. Comme le roi Moutalier laissé poison, c'est merveille. T'es Azanene Mabundi Minene. La française. Réalisateur. Non, du côté de nous, on se ouais, tu bien en privé. Donc, Namini Choyo. Non, qui sous Jomo. Ah, bon, bah, tout le monde, c'est vraiment c'est pas grave. Mais, le bac n'a pas de c'est pas son mot. Azo, ça la campagne, Surtout hier, Penza. Oh, mon balade. Abandé les sous-sous. Abandé, on y a un temps de Bimba, Azaïki na Masola Festival. Donc, Azo, ça n'est pas délivré Kofi. Donc, il faut éviter ça. C'est la Stade de France, à qui est la Stade de France. Donc, na hippodrome ya na été. Tu as la poste à publicité na bangote. Distance coloquée sur le corps. Pas mendier au pardon. Pour les bi ba mendier à réseaux sociaux. Nabia. Oza poto, mandisite au kenamuti au koka. Ok, non, tu vois, pas aussi là, non. Rotaner à la terre. Au commissariat Bac. C'est pas l'équipe. Et une salade. Jean-Pierre M. Mwana du beau matin. Bango kutava kubachata ba date na bango ya stade. Baba il faut ba bon hein. Votre pote to commenter 100 000. Les matama na to na kuta na Paris na. Votre pote to commenter 100 000 mitem. Jean-Pierre Ango a sengi demande amata. Bota pote to commenter na kita amata. Bota pote to commenter 100 000. C'est la place mais c'est la place bon ça vide. Pourquoi est boy? Bota pote. Toko mata 100 000 parce que ça moi qui ne mousse. Les rambo on a quadrato kobo ma moto bafinga batonga tokobo ma moto on a quadrato kobo ma moto na ebisi bafinga batonga tokobo ma moto bagoyoka balobi bosolo eyebani te babuki bokuta bosolo eyebani te eka mopa balobi na ye kaka verite solo elumbi soloko balobi bosolo eyebani te basolo babisuba bolapa Bah, ça la biso on a les rambo te. Il faut contre-attaquer ça là. Tout ce qui a idée que bah c'est sur marketing mais surtout contre-attaquer te. Bah on vend ça kindoki a beaucoup il faut tout attaquer. Lobi na attaquer mutalika su lobi suna ko attaquer mta pexanga zate faut attaquer bino botake mais promesse to pesi bango fallait azo vider litabembo bien allez ça vient litabembo balobi papa osabina aussi la kolekayo siko litabembo expliquer nde basila Olita bembo zaka na succès ne ba nze ngo olita bembo mama na oya lobi lolo tina oya lobi lolo papa ça va pas na succès hein kana yeba ka jina jina ko tunze mwasuka devient presque fin de carrière donc maman le tina ko on a bandenge mo boya ba jeune papa wazo senga matanga na kitina matana aosenga makasi tiende na mona laisse-moi quoi ne boya on matsamu matise te masi bimi kano mekoye boy amata nga pe kala te na okela na ko fazer pour le vibu do yoga na papa wa ça besoin peut-être autono mutu na nzela ya mata na yoka ifunga lobi muskisandwa balobi bosolo eyebani waze nyomba life c'est ko za kindoki
ese za pongi Ochango code 16 Michacho, bonsoir. Code 16 Jean-Pierre. omoni eloko soki ekende ewumeli ekoma à 20 ekoma kitoko. Je te jure. Ndeko, Papa Rolls. Yeah, bonsoir. Bonsoir. Bandeko, nalingaki na participer kaka na mwa likanisi ya muke. Na éviter ceux qui beaucoup adopté yango pas. Awa ezali ba généraux ya grand mopa au kofiolo midi. Na limite que biso nyonso to se focaliser na ko répondre ba yuma. Pour Papa Rose mambebele olobaka eratakate. Ochope si lisolo ya litabembo kinoa mona to ya Congo ebi ndenge litabembo asila. Moi je pense c'est mieux de regrouper et nos bisognos sont tout côté na pour répondre à yuma promotion et continuer na ndenge eza ko kitoko boye bana chaki bana latino tout osomba na biso billet to kokende ndole na biso mais moi majorité moi batu ndambu bazala wana pona sécurité et défense mais majorité tous à la concentrer à cause de la promotion il y a légende autotika na imoko na Congo voilà moi ndambu ya ici nazalaki nango pona ko partager na biloba ndeko na ngai voilà un peu. Merci Jean-Pierre. On le vit bien vraiment, mais Nangana exactement que tu se focaliser quand on riposter, mais au moins dans moment où là par exemple mon Congo na biso les Rwanda côté de biso akangi ba masisi akangi ba boye azozo ba kolta babunaganda to comme on ba yuma mais lelo na yo ka basangoke Fatia zo frappé mabe. Même Kagame, bah comme on se sima, à comme on toute négociation tout solo là, c'est le fait. Au moins les bateaux, tant on a bêti bah on bon vider que l'égalité bien bien. Déjà ils ont contre-attaque mais avec une bombe mon à bois qui wana et là comment s'attendait spirituellement. Moi la main yo qui moi ma sala déjà y ndeke pouendam. Et puis ayoki moto na fait là parce que na employé sikoyo ba arme égale ya tako bazoyana soki bayaki na taki teke ba dénigrer podrome ya de grand mopa dangana la kila bango te mais lokola bayena buzoba nangina la kisabango kile kofia mona moyi liboso na bango ngape muto na zoloba na mona moyi liboso ya leader na ça pouvoir ezaka tezaka ya kindoki te pouvoir musu ezali ya na oyo ozwa na oyo bapesa yo bapara na biso bazala na pouvoir na likolo na biso te mpo baza soki banzambe so ya ndenge te mpo bango basala biso maloba ezaka pouvoir pa parole. Au commencement c'était la parole et la parole nde esala makambo tout omonaka na monde onga nalobi na butu alelo ezaka parole nalobi yango te mpo naza jaloux ya motu nalobi yango mpo naza na souci na regrette nayoki mpasi na motema oyo nakokoloba kaka na souhaite asila koleka litabembo alors maloba na ngai soki eke kokuta ye na position ya bondoki oyo oyo ngana odenonce atelemi wana na kati akosila lokola koleka kutu litabembo akosila koleka mopero ya maloba akosila koleka dona mobeti po bango mpe basala basuccès bango mpe bazalaka bato neti ye makila mpe eza kotambola na kati nzoto mpe etambolaka aza extra te moto extra aza te akosechappe te mais eza mpe important aire moko parce que toute la journée peut-être nga azalaki na boulot en passant nabwaki liso na tiktok namoni bachrétien nazonga bo bachrétien toute la journée crèche to na lali na tiki ba crèche wana bato bayoki parce que bato musu bayokaki kaka son ya festivité ba festivité mutu monga lobi eza festival bato musu bayeba ndo ba oh eza festival parce que apparemment c'est comme si ba congolais vraiment ba maël était comme si ba ça l'exprès comme si je sais plus mais
Oh, bato bazoyebisa bango, vous me biso pe toyebisa bango makambo mosusu. Pour epesa équilibre. Vous comprenez? Mutu ameli acide, pesa ye mafuta mbila, asala ata mwa diarrhée acide oni legale mosusu poison ekolongwa. Mais soko tiki ye kaka acide bakotisa keka na acide akokufa. Biso to tona guerre ba âme. Bango bakotia acide, biso totia mafuta. Tout ce qui est liquide on boit, mais sauf acide quand même. Même si vous comprenez, hein, JP? Akiti Akiti déjà. Akiti, papa soma na obiye na nafa opesa ba conseil. Tozo fula. Yokatika boyeko. Bon menacé ba. Papa biso comme ba kilanga biso. Mais balobaka bongo te. C'est pas grave, mais après si on marque, ils ont marqué. Mais boye bayango dans le baki beau contre pour nous parce que équilibre ezala na matoyi ya batu oyo bazoyoka bango bazoyoka pe biso. Tant bayoka bango bazana possible bayoka réponse na biso. To pesa batu confiance. Omoni ah nana na bandi ba life ya banzembo te. Mais il faut dire au peut-être comment transmettre ce que est il y a beaucoup coulé envoûtement ya mopao bilenge ya mopao voyez mais en a minute yo bazo empêcher biso to évoluer ba mimi biso na sima tout ça no ba débat mais faut to corriger biloko nyonso to expliquer na ba au balayer yango que biloko ba lo batala ba lo bango parce que baza animé na mauvaise foi. Pourquoi parce que une mauvaise foi te prouver en A plus B tu le rôle un tel mon coupé t'as la confiance à la boy aïe na poto à congo zaki projet zaki boy t'as la résultat t'as la boy tata wana oyo ba pesa t'as la comportement na ye t'as la awa balba kofu tu ba t'as la yesiko oyo kuna tozo comprendre était un ango ya nini a kotika bo en ba misusu pe bakanisa kike kofi autika la suko beta ndulete au ça sur le kola baza ba pia lokoso ba te ba profiter ba tiko lokola ba moni tiko yo hipodome nge betama bazo yo kasko mutema pasi na nge ba rater biloko ba ngoy kozwa tiko fome e betate ko ba bazwa raison. Tout bazo ina concert à confika pour bazo raison pas parce que ils ont vraiment concert na hippodrome juste pour comme nga eloko mo po ya zo raison mais raison bazo linga zo ozo landa pe bien na kofi ba wela ni mwasi ni problème ba monana te ba vanda pe sika moko te azakane pe musicien te côté wana pe akenda pe concert wana te amona pe ata artiste amote. Mais jalousie gaga mal placée. Donc, bateau, il faut te répondre, bango. Oui. Bateau, on a comme 81 000 mitema. Beaucoup que ça sent à $100 là. L'esprit est bien. Bota pote, tu peux t'attendre 100K. Le fait de la 100K, oh, il va nous mettre à la maison là, message is okende, message is okoma. Et panzani de message is opanzale. Ça pas massif. Sango ekende bakata na ba YouTube par chono zolo baki akosila lita bembo bien comme ça lita bembo be amona ngona minya bacha ye minya ye awa ya kilelo lita bembo azaka azali na Bruxelles akoma olata mama yake akoma na mulai na yona na mulai bigudi pesa na mulai ta yeba mitie le to mona ke sumo yo pe longwa awa ebele suki yo Charlie longwa mo kata mo tika sana na concert a kofezo mona ngoto zo koma bikoma na lobby Charlie déjà chemise nezo mona neza ya muto passe zengi nzala na kingo okanisa nini kubabenga nini obasala pour bazo muto na musala entretien d'embauche. Photo de profil, quand c'est un entretien d'embauche. Donc, quand c'est au critiquer, moi, je vais faire aussi la légalité. Mouton là. On a love.
barofle na midele on dirait kasongo bazo démarrer na kati ya zamba Charlie eza makambo garde-robe te na monyo na profil chemise okangi lokola mutu akeluka entretien d'embauche to embauche batu te botelengana kaka bozaka na place moko te botelengana kaka bazo embauche te okangi chemise makasi bongo siko sentir tomoni te seke eza ya kosere bongo sapate donc au filet na sentir na slip okangi yango sentir okangi bazo embauche bato toza na TikTok embauche eza wa te oye sérieux lokwa makambo malonga oye kuna okitike fali yebi fali yo mona nabia bato mingi bayaka ozotanga komwa fali yo mona fali garde-robe ni sayeni bino bobete na mbote na fali bobete mbote boseka boloba bosi botonga na fali oza na niveau kotonga na fali bobeta masolo na loyenge ayebi bino te na minicho akimi nana ketchup ake na toilette alanda life na toilette achebe écouter bazomona kama kaumi na toilette nzoka otala life connected yoka connected te yoka nzi yo akoyeba yo atokomi wana bokutana naye Kasongo tapote basengi un cap par ça kita tout tapote Charlie tapote ko kasongo ba telengana ka bazanga ba planeta Charlie tapote papa Rose bato mosusu bamona omoni bato mosusu baloba mambo faita na talaka bango na motala eta bato ifale kopesa mbote tana mosusu na songa linzaka otala lokwa nye bino yo yebi fali otala lokwa farata tutu bino baoyo bato mawelisa oyo kende kutana na fali omwa ndenge kotala lokwa farata nde okokomprendre ye moko aya lokola farata akoma mutema mabe tala photo imagine l'air azobina na 565 muno osonge mama chapata bakushobi chimekolele siama mabe nsiko lelo ale face koma mwa libundi mwa nini akoma jaloux siko yo yana ba chemise ndenge okangi lokola mutu akeluka réalisateur atie ye wana réalisateur atie miss tout bomoni lelo bomoni tala garçon oyo biso tomona nabi Kofi azuba mizi modongi ni miyibi onde ba receveur yeb sans siko oyo naba garçon bateka ba biki na zando et différence c'est ça qui matalantumu sang yembizi mbingi dimina sang oba kobeta so masolo ya ba azalaka na talana oyo elongi ndako oyo mana ba matanga elongi miyibi matalana oba benga elongi miyibi ya wana koma jite ancien leki kutu réalisateur yo tche image mo déjà comme olia mwa mbongo ya salaire akofi luka pena image o pena aye sika na répétition awa komoso yango wana oyo eza na mopaji oyo mutu yango elongi ayaki sika yango komisongo monene tshela mosaka na komisongo mpena monene elongi aye sika atiaki na mosaka na motu avant bakende Afrique du Sud yango oyo ya bezonga na place eza ngala lesali ya imbatanta eza makambo atala vie na yo lelo te tozonga na vie ya kala au commencement c'était la parole moko ya kala na ndeni kala nango wana te papa yo de tant tolobaka Léopoldé na biso na Kisasa lelo eza ndenge moko mone bazalaka akotisanga otalala ata
Angata Brazzaville à Talalata. Brazzaville a pas mal à potopoter ça qui est dans la Talalata. Bogozo na Talalata. Abeta ta la kermesse na Talalata. Bengra. Palolo batana. Abeta ta la matonga na Talalata. Na Talalata beta ata imika betaka. Miki ba futu. Ba solo moko na. Abeta Talalata na yiku. Na bige c'est que obi solo derrière les hommes na futu. Mo ezo bimawana. Talalata ya zaki. Solo derrière réalisateur munene ma Sylvie. Bogasa ki date ko c'est moi aussi vertige. Bogomi solo. Bogomo ba n'importe quoi. Les 19 de Makambo Paris tombé. Il faut donc une scène. Pekasolo encore kata masasa mbate. Masasa mbatale bele akata ko basi ba ngara kata. Ma peka masasa mbasolo akendo beta na wati ba concert azu pa lati single. Tala li peka masasa mba noir ezo dégager. Mungongo nya sekei na simanenge fungwami. Là ça la ta photo wana concert la beta kala ta ka jipe papa rose. Comme ça réalisateur noir. Yango siko nazo zela abeta masasa mbasolo na 19 ans Charlie yo kutoza kakawa na 19 ans mopa banda okoma de abanzembo na 19 ans mopa na université azotanga Charlie akendaka wese na papier ciment petit vandanye na makasa kwanga go de papier ciment ba fait ya kaye nyonso asisa on kopangsa ni ba fait ya kaye na yo to kotaka na toilette mutatumbaka ba papier toilette ta muto ozana una problème ya papier toilette zo l'exalaire osomba bilamba déjà po bokuna mutu na bino le 19 les 19 basuye la mutu et alali da na cercle okoti na nkela liwate pardon te pa kanda ovimbisa wako chaka ya munoko solo ndaza via bien toza Tokyo ndoza via bien na kosoka shimizo lukanyi Tokyo wapi bino boyaka ka obebisaka basija batulongwa wapi eluka panena Tokyo ya kote ni Tokyo ya kitokimosi mosusu yango bino penda bokotaka nano na ba live na biso poani donc na bien o bino biso to yaka butu ne bazako lefika moko yango yo na butu ni lefika oyo ya basendi bambwa oyesuko penda live na muni ya bino na okota na bana ndeni bino boza bambwa penda boliaka bisanza bisanza penza po ndenge boyaka na ba live na biso na comprendre atteint. Bon, madame maman, presque 3 heures, là. Merci beaucoup Nabino. Donc, il fallait tout. Merci papa. Tout petit bon bilogo. Na minute. Donc, nga za femme seule wapi nga kutunga yo na bana kati. So salira live otine live. Na bébé na nga boy, ta bébé na nga yo na mbeto. Femme seule, bino kaza ba nyeso za ka femme seule. Femme senjo. Atoche sini na minya. Osala ka publicité et podium de fête. A repérer place. Azoni na ba vu na yote, wala ba antenne. Azoluka na mute bango o eza pe page na bango te na mute basi viko chaka moderateur ba bloquer ba page na bango te ba longa ba kende na bloquer ba on a moderateur de toutes les façons Papa Rolls ouais merci beaucoup ça il y a pas de souci na là ouais motika la terre donc lobi tozali biso to ba promotion chaque jour toza ba live pas mal ezala bon musale bandit na koya chaque jour papa au moins na papa albi mutazola matisi sindi na miniature yo moni Charlie abogeli mutu mo ronflement loka Charlie papa
Charlie Ozando. Kasondo ye. Kasondo. Kasondo ye. Awa sambruwe lokola danseuse batiele ba fleur awa. JPP banda mataki ya oloba penza te. Ozoki kuna. Papa la tie ba kado kasi ba danseuse nzoka bango te. Réalisateur naza besoin photo yo hein. Basi zolo chaye munene poto zwango. Bon, na comprendre bye, bonne nuit. Merci Papa Rose, lobby. Merci Nabino. Lobby sous lobby Maïli. Merci Viboyo pe mate, katano ka lobby to ya. Meli na TikTok, meli pe o pe ma. Ya lobby to ya. Papa advisa ola la mi. Nana. Zana na tare te munene acha na ba photos. Acha munene to screenshot ngo yoke lala o pe mama oza na journée. Papa Arla zela. Dayo. Yana tena ba fulani munene anacha na réalisateur acha ba photo. Réalisateur to li ba photo nyoso to changer kango. Marketing. Encore mon pas na photo. Mon pas za ba photo, ana ba vidéo pardon. Ma si viom tono luka mama si o mona na vidéo kuna te na répétition. Na moniteur na moniteur. Na check yango na page na ngana zo ki yango pa nani. Ma azo yemba élégance. Ma si o fo yo kamu. Eleng. Ayemba ki. Ma si muto luka mona na te ma. Where are you going? Réalisateur tira biso okay. Ma si vi chaîne no kenda krasango mama wana zo matsa Papa Rose lobi wa ko sali la biso be mission ko figure. Wala Papa Rose mutu na biso ya famille latino. Peza mutu batindi po akotaka na bashana pesaka makambo. Asa msane Papa Rose sala marketing kitoko wa motivateur. Nazo comprendre te pona balula place yango place yango yango peza mais na comprendre bloqué là. Vous allez nous en changer. Faut changer un mot et commencer une Kasongo ye. Boy nango ata lobby. Songo mona ye. Faut juste appeler et tout finir na carré. Kasongo mona yo bora yo mobali nanga. Bonne na ane sengo de sidilo bazongi. Azongi na fort loko. Teresa obeba makasi. Azongi. Nan. Oya minui. Yambala oyo. Parle nga soko lala kiti. Yo lelo kola la di azagi okoma monela nga. Yo tumolinga mingi yo luka nga problème no lo balanga te. Ah, tu veux ton cocaté, ça réalisateur à de l'homme en privé ou quoi? C'est là. Bon. Réalisateur à l'obate. Réalisateur à l'obate. Oui, mais il y a eu des beaux. C'est parce que je suis devant l'ordinateur. Non, créer ma fiche, je me soucie à l'hippodrome. On a 6 mois les bossos, donc il faut chaque mois au moins 5 affiches. Chaque semaine, affiche à 6 cas. Thank you. La fiche pédaki. Voilà, solo, on sait la peinture réalisateur. Quand même, on a 6 mois, quand même, ceux qui 5 mois éthiquement, donc chaque semaine, il faut affiche vraiment. Donc, Bambi affiche. Parce qu'on chaque semaine affiche. Entre temps, je profite de l'occasion de te demander. Maintenant, le sport officiel sort quand? Je crois que d'ici quelques mois encore, parce que là c'était juste le début, donc voilà, avant première je peux dire, mais d'ici peu on va vraiment faire le, comment dire, le spot
définitif avec Mamassi et tout, et voilà quoi. Peut-être que nous avons un photo boyan. De toute façon, dans un mois, depuis au Canada, il solo wana via zoya ba côté France après Londres. Non, de plus quand quitte d'abord on a France il fait ce qu'il a à faire et puis Londres et puis France commence à voir maintenant. Donc je crois qu'après concert il y a concert réservé parce qu'après comment dire avant Hippodrome mais après Londres il y a encore un concert monsieur. C'est ça quoi, un concert c'était délai. Nzamba batela ipana. Ya. Nakoki yango. Boni yango wana ye. Zato zwa zongo. Bondo mwana yeyo. Nazwi oyo chape mususu wana lui avec réalisateur ozana ba photo moko ebele hein. C'est là tel somo aussi téléphone nanga boloba ke non un téléphone il y a plus ces photos que mes photos. Ouais, côté ma photo en tout cas il aime des photos papa. Mando ke wala mobali kitoko mobali kitoko azongi su kitoko mwasi na ye azolambela ye baleki beti yoka marcheveux yo kakeritia wate bazowelela na mbisi kuna o mama si asali foku babwaki lisusu libanga nasiliela sililova lisusu yango sindilo bazonga bi Sindilova ye mabe na kozonga na bataki ya bato ayena numero mususu ayena numero code moko ya grave code na page etiaka babloka mama sisi akodebloke sous terre bloqué eyindi leo nakoti kutu TikTok pinda te kolamba natindeli bango message abi ma sœur de retour nga alobi en tout cas soda makasi aye terrain nanga ezalaki ya kolamba obonza mpona mosala terrain eza mobulu akendaki braza te azalaki na matanga mama nakufaki boyebaki te azalaki na matanga user 89 sindelo bazalaki na matanga bateli ya 8 ans na ye ndenge tanga anglais yango user 89 aziza ope kitoko natanga yango bien user 99 kotanga yango bien ok oza lokola bonne te bonne kutu mokonzi nango bwana aloba anglais kitoko papa Alvin keye kolala lukala oyo kotiela mwana bato lelo atikeli bino terrain apres akei okimisi mwasi bato foyena pesa bafleur nanga cya aziza bolingwelekio na mwana bato fani seki fani akabela yango baya aziza foyena pesa okabela oyo bamonani bien te mama si abungi oyo amonani bien parce que azobima mokie réduire mama si mwasi kitoko yoka sourire mwasi akofi olobi te mwasi amemela ekimia na vie mama di mama matanano mama di mama obondo mama di mama sa live kala wapi ye nano mama di mama matanano no lisusu ozali na mosala mama di mama okenda wapi boya mobondo mpona vie na bino aboga boya na bana vacances eyaka moko na France mpona concert ya Koffi Olomide eti tokóma lobi ma Sylvie mopa okóma ta deuxième na vente ya billet azokende na billet somba faut acheter les billets en tout cas heureusement on est à Hippodrome donc
Nabi que Baroya n'a pas sujet à bas sold out. Nous on n'a pas ce temps là parce que les placements. Donc vous avez vu le prix. Hein? On a un macambo truc. Mon money va prendre des gens. Et à celle de toute cette caviar, mais t'as dans ma prix à l'écolo. Mon prix n'a rien à voir dans la salle de toute là. Baroya la mission macamba sold out. Mais Baro c'est quoi les abords à sold out? C'était pour placer les alagas. Mais Bouzo, Congolais, ils ont déjà un festival et pourtant, ils ont un hippodrome où ils ont de l'autre côté, où ils ont Longchamp et puis on a un hippodrome de Vincent de course c'est Saint-Mamer. Congolais à Congolais quoi. Et là, je vois qu'on vient de signaler le live. Hein. Ah, bah signaler live. Je viens de le voir. Ah, bah signaler. Ouais. Bah si via nous va l'autre paiement na okabando kyoyo. Donc là déjà combien de temps mois de mars mois de mars c'était toi avril mais j'ai déjà qui montait ma abbé mais obi ke monter ma abbé on peut esopi bango comment ka biloka batu moko boyo manifester monter ma abbé abou ba yela ka ba concert abat ba yela ba concert na moto ba yela ba concert le Kamango. Mais là, que comment peut-être ce qu'on signaler compte à Moutou trop TikTok on comprend que yo Moutou a problème va bloquer compte. Oui, bah comment comprendre quoi? Si et comme Père Bongoso Moutou a signalé au plus de 2-3 fois et que tu oses contester à chaque fois, yo Moutou continue les problèmes. Pour moi, TikTok n'a aussi là. Les naza au des dia liboso pour des na ba mais la 20 et mona na ki na 20 wana zaki remarque. Mais oh baba signaler penza. On se remarque que plus rouge tout je dis. Si bangoka oya komeka ko tiaba kali na concert a kofi wa okufa. Calme quoi ça et vivre na tirade. Ozo répéter encore tout cal. Bon, kala ngwe ko uta wa. Bota pote nano bota pote na ba kuzo ba bango ba osala wana muta okufa. Bota pote nano. Bongo bo pesa ba tumusu pouvoir a buzo ba ndenge wa. Ozo pesa on pouvoir cal. Na ndenge na nini ko fa muninga na bango. Bo ba yo tiaba commentaire ma be trop même na page. Ba yo tiaba commentaire ma be trop. Tera poster loko ni ba commentaire ka ya mabe kaka. Kasi bon bango moko yo kasi so mutazo ya ko verser n si muto yo ye ayebi yote. Eza problème na yo moko ti. Comme le yo verser n si muto ayebi binote. Eza na sens. Azo pesa ngo kwa nyama ni ba yo chakala ba yo chakala onde. Ya bwana ko ni kaka oya ya kuti. Bon. Le Arland le ba quelque chose qui classique. Maloba, ce qui est dans Maloba, tout n'a pas injure. Et que le vieux devait mourir, mon père, Koufakala. Tu vois un peu. Ce qui est ma fille, Makato, c'était ça. On a eu le temps de vieux depuis. Mais pour dire que ma fille, là, il y a en plus. Maloba, Bandani, qui a un sida, qui est comme ça, il est comme ça. Si de l'homme, tu as un sida, ça l'a. Donc, dès qu'on dit papa, donc, comme va vivre, comment on est entreprise, et puis il faut à bateau, tu vois. Et belé, il faut faire les sabots comme un kilo. Et tu as le mouquet dans l'église, tu as capenta, sort au nom de l'homme Dieu. Ouais. Attends, Boéba, pourquoi le vieux a Kendaba église normale Boété? Vous savez qu'il est allé une fois à l'église normale comme ça, Bima n'a battu toute l'église. Et voilà pourquoi il parle dans vos parents. Il y a d'autres pays, comme tout ça là, seulement le vieux comme il si les mêmes ils stressent pas. Si, c'est ce que je dis. Là, on a coûté Zaki Matanga, Makenda culte normal, Boué, à assister à la culte, tant qu'on offrande à Bimi, au bic église, mon Bimi. Non, il y a des gens et des gens, sérieusement. Donc, vous voulez ou pas, ils sont obligés, c'est obligatoire. Sur une réseau, c'est même où on a balobé les profiter pour comprendre que qui dit ça va pas. Ton réseau, il y a pas de réseau, mais ça va pas. On est obligé de parler du jeu. Na moni to kata to battre la poto zo avec battre pour être ça dans live hein. Et to kata na on vient demain. To battre la poto demain.
batapotage ekotaka mpe nde ebele so bomati na balive bokoti botapotaka ebele mokie tokóma na biso na 100 mais bato mpe baotapotetopousse na tokóma na 100 tokomata na 100 mpenza comme ça omona parce que batalaka mpe comment dire comment ça que live oyo eza na bajeune ebele mais eza mpenza de remarque wana liboso nazwaki sikoyo mpe restriction donc deux idée moko ça vraiment nazongo epa bandeko na biso bagaulois en tout cas les gaulois en tout cas chapeau penza les gaulois vraiment oh là là bato wana ba mystique sérieusement et puis c'est vrai que ba mobondo eza na bafano na bangaka c'est des gaulois en tout cas chapeau à vous sérieusement chapeau bama donc Zoba profil nyonso lati pochette à verre. Ah donc tu changer peu profil. Normalement des zabo et biso tu photo là comment dire. On peut exemple. Tu vois un peu. Normalement tous nos profils il fallait comme bleu na borana rouge ou soit na créé le comment que tout le profil penza to tiango que donc c'est du genre que je suis donc exactement idée à vie Sandra. Identité na biso quoi. Beta bormo penza que Hippodrome de Vincent, je soutiens Kofi Olomide à 100% et je serai là. Il faut que ça photo mon tonton sur lui au théâtre, mais au moins profil à Mamariva. Je soutiens, nous soutenir Hippodrome à 100% ou je donc na Kozala. Tu vois un peu. Voilà, on doit poster dimanche. Tu vois un peu pour dire que tu as changer mon profil surtout même temps que on a profil mon profil surtout du genre vraiment que et donc so ba moni profil wana ba bika ai oh ba parce que chez les Gaulois tu sens que comme na 100 comme na 100 moni so moni kaka vert c'est le padre tu vois un peu et puis vouloir pas quand il passe live na bango vouloir pas sentir que bisonde je vais pas te mentir les padres na ba ennemi boy na bisonde to ça ko na makoleka ba musicien nyonso oui on a plus d'ennemis que tout le monde on est plus détesté donc le vieux est détesté koleka ba toutou. Donc, depuis que là, il faut attaquer. Oh, ils ont ciblé, ils ont plus, il y a plus qui a battu M. Fou. Il faut comprendre que les fans de Kofi Olomide mingi baza pe ba mikolo baza ba on a ba réseaux sociaux attiré par rapport il y a ba golo il y a maman Kofi a un temporel bon temporel non parce que na mona ba golo baza trop na ba jeune quoi omoni mais il y a beaucoup de fans à Kofi baza ba mikolo moi ba raison de ba sala la ndenge ni nango mais maman de toute façon moi je suis clair je travaille du deux côtés simple Ouera pouvait venir en Europe il venait en Europe en tout cas l'objet featuring na ba artiste na biso ba utobi rien mais mon pas au deux que Makamba procès Sili, Bomonaki Nake Black Nanaza, Abeti avec tout le jeune pour dire que donc il y a mon donc via les grabas petit nématique et là on tenté. Il est là. Il est là. Sérieusement. Donc maman Bible banda aux alate. C'est comme mon papa, banda musique et belé bazalate. Mais tu es écouté nakati. Ça fait des générations, je crois que il y a une dame qui disait ça la fois passée à l'Obi Benza. Donc maman na bando ka Kofi na bomwana mère na bando ka Kofi donc ça a commencé par le parent donc ba grand-parent na bando ka Kofi mère na ka Kofi abi tinga moko na ka Kofi bana na boti pe ba ka Kofi donc Kofi de génération en génération et on a le ba penza prière na ngeza penza balongola 10 ans na ba artiste et tout ba inutile abakiselango Kofi na mamasi ba umela inutile toi bah où mais là vraiment pour dire bah traîner vraiment mon qu'il pour dire que artiste à moi bazala na bango na Congo mais bagolo Kofi bazé belé mais bagola mon na bon peu trop ba jeune quoi bana penza quoi génération tout donc maman j'étais là na backstage donc ba bengisi comment dire na concert à l'Epadre na arena tout ça qui na backstage avec le vieux tout le jeune au Babetek va avant premier Chili donc tout le jeune là qui était là au sentir que Nasuka tombe babi que mon père au hasard na loge boy maman il faut demander donc au sentir que dans le longo était sur la moni mon père et puis jeune au moment babi qui est là
Mon père a ba fan. Attendez, mais Kofi est vraiment ouf. Parce que on na ba musicien ba obima, ba mo ba bien importance à vie. Ba bien importance à vie, on mo na penza belé penza même na ba auto ça na ba comment penza ya recycler ya. Na sombelo ni po o betela encore na yemba na vieux. J'ai dit tu penses que chanter avec le vieux c'est facile comme ça? C'est pas facile comme ça ya d'accord na gros so anaye mais qui dit que ah ça là. Tu vois déjà mon père a tout le monde donc nzambe ba yebisa ki makamba o sala te. Yenda sala ga o mutema na elingi. Tu vois. Donc voilà, imagine dans ça les gars le rolo kinsiko. J'ai déjà pris le ticket va à l'aéroport. Mais papa, je suis pas prêt. Viens. Osani, tu pars à l'aéroport, tu voyages comme un petit identitaire. Ah non monsieur, tout est déjà booké Mata. Donc il te fait déplacer quand il veut. Ou comme après Kuno foot hotel, te basio na car donc nyo sur l'équipe comme si donc obimi c'est le roté aux zongi penala. Je dis mon bongo au diriger des. Tu vois. Non non bimo mon papa de génération. Peut-être tu as 600, tu as 600 karato kotsa 1K. Papa de génération en génération. Très bien vraiment tokota. Bagolo bazana ba fan na bango ba jeune c'est vrai, il y a des jeunes mais il y a aussi de vieux, tu vois. Ba fan il y a époque à vite imana, lelo ba mikolo c'est des parents. Ouais, bien sûr parce que au bois ba 90 et quelques lelo c'est des parents. Donc bagola ndi bazala pena kanda ko ba wangila na bazaba na batata ba na ke bazaka wana pourquoi finga na ke yoka na ngata kofite na OK conseil musul te ka ya hippodrome na fere ko kuna na oyoka chan bango ba wangila po ba finga bato yomba mona na ba miki bango bana ba 30 ba 40 ans bazawa na ba finga makasi bango force na bango eza bango carrière na bango ba bazango na maman oyoka ki bien kosa les cadons bango c'est ça beaucoup taba finga ma était basé par kosa les cas c'est tout kamo mke ba maman ba na internet ba mike mikolo balobaki trop balelaki trop totia date totie. En fait, je savais que Bandos de la toute sa date, il faut pas combattre. C'est ça, en fait, Bandos de la. Mon père, ça date. Bon, parce que Bandos de là va combattre. Mais là, il y a un ballon pour Nzamba sur le beaucoup. Tu vois. À 6 points, mais bah. En tout cas, mon tout penda au télé, mais la concert au Seigneur. Il y a Nzamba au Yokaka. Au Yokaka. Quand tu mis ça sur ma lubana, ça là, la émission dans le sens que. Parce que Nzamba Penza, ça dans le sens que. Tozo sala biso pe oyo otolinga to filmer pour ba petit balia donc ata la misala ba teza na sima toza pe na bandeko baza kuna na kin ba musicien ba ninga ba yami ki ça fait un bout de temps ba master na biso international ba yepotote nzamba sala nzamba ya sérieusement motema mabe toi un peu nzamba sala grâce pa ba master international ba matata même 80% ya orchestre matato sangana na tino fashion je vais pas te mentir retour na bango maman nous voit ba cadeau ba kozo ba ondimate ba ozonga na réalisateur ata ko faire comme beta ba concert privé na poto et bon ça peut bino peut vivre peu kitoko petit c'est ça bien sûr maman parce que de ce côté déjà net là pour na hippodrome en tout cas bilo on a boulé en tout cas non on a concert moroté par rapport à l'image. C'est que je suis en train de bouler parce que d'office déjà d'office que on doit comment dire streamer, ça c'est sûr, on doit streamer mais je cherche en sorte que dans Zoïda les padres on passe vraiment en direct. C'est ça ce qu'on demandait même on passe en direct genre que toujours au moins 3 chaînes voilà quoi 3 chaînes là c'est pas maintenant là vous allez décourager les gens chez les billets hein. Donc on attend là. Non, en fait, je vais pas te mentir. Il y a beaucoup de gens aussi, comment dire, basé un peu sur le foot à Nyongami, sinon, bah, mon nom pas ôté. Bah, génération belé pesa, na ba yoka kofika na ba CD, imagine toi, bah, oh, bah, yoka, donc, bah, bine quotité, mais sans cœur, concert et bêta. Bah, yoka, bah, coucou, en live. Bah, yoka, bah, quotité en live, tu vois un peu. En live, papa, mon à partir de la génération et quotité. Bah, tu, ben, génération Anna.
Parce que ça fait déjà au moins 5 ans, tu vois, 5 ans à 6 ans. Équipe Mbang, ouais. Ouais, parce que le vieux, il enchaîne vraiment. Là, en ce moment, parce que, comment dire, promotion et Platinum, sinon, on a ma chambre ici, sont préparés déjà à lancer, à moi, comme on connaît, ça lance Mouinda et tout. Il a envie de lancer, mais il faut aussi sa promotion, il y a aussi sa bandière, il y a, comment dire, il y a Platinum. Voilà pourquoi vous voyez que le clip de Platinum, ils ont bêta ma fort. Platinum, ils ont bêta ma. Ils ont bêta parce qu'il a beaucoup de chants. En ce moment, je peux dire, donc, depuis Platinum, mais c'est là qui, le vieux, là, on a enregistré 70 chansons. Donc, Aza déjà, donc, en tout cas, à Kanda, du genre que dans lancé l'album, il peut sortir au moins 4 albums, il y a 4 CD. Enregistré sous 70. Donc, donc pour dire que Aza n'a pas déjà que ça l'album. Mais là, en ce moment, a freiné pour dire qu'il sort le truc de Mamassi. Mamassi, après ça peut, comment dire, international chance du genre que album du groupe vraiment. Ouais, c'est ça aussi, oui. Parce que d'office qu'album à Mamassi, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Toyo Cannabis album, comme lui-même, il a dit, si il y a déjà sa promotion dans le boulet, donc c'est que c'est chaud. Parce que même Koukoulou, à Beta qui, comment dire, sujet dans du genre, qu'en tout cas, on a vraiment, on a évité quoi, en tout cas, tout le monde est fan de ça. Mais pourtant, on y a quoi enregistré, on va Beta les solos, on a un moment où on a dit comment on a Koukoulou. Azolo Belango, sans Koutou Batoubayo, quand les gens disent, mais là, en ce moment, so y a déjà le bas, non, on dit, on a vraiment, non, laisse tomber. Donc, il y a le bas déjà avant que toi, et là, maintenant, tu as oublié surtout ma fan à Koukoulou. Pour dire qu'il sait qu'est-ce qu'il prépare. À Ebe, le Kwalingi. On s'est discuté pour une affiche à la petite bazar rouge. On s'est discuté fort. Ouais, il voulait pas. Aboya qui a remetté la sous-bâtiment. Aboya point. Il y a qui tout, quoi. Bazar riche. Non, parce qu'en tout cas, il y avait plus de 45 affiches à Hippodrome. Ok. On a choix et comment qui est compliqué. C'est ça, bazar riche, c'est ça, collègue, bazar riche. C'est très beau, hein. Couleur et puis monsieur peut bien. Non, mais ça, c'est vu que on est Kangi Penza. Qu'est-ce qu'un bazar, c'est comme Yango Mokona. Non, on est rouge. Non, on est rose. On dirait rose, pink. Semaine à Saint-Valentin, s'il te plaît, maman Sylvie, semaine à Saint-Valentin, tu reçois la affiche à Hippodrome, mais juste avec Mamassi. Yemoko. Mamassi Yemoko Hippodrome. Tout ça, il peut Mamassi promotion. Mamassi n'a pas spécialité. Parce qu'on ne va pas se mentir, ils ont concert à vie, mais d'office que Mamassi a zoté à poids. Ouais. D'office qu'on aura aussi des concerts de Mamassi elle-même, ça c'est logique. Tu vois, album Nezo Bimador d'office, qui a un concert. Il fallait d'abord pas surprise et belé, hein. En tout cas, non, comment le vieux est en train de planifier, on a le Banzamba, on a 10 ans, les Baptiste, on a tout, bazo pata. Il y a na micro, na guitare. Mais de toute façon, mon pas au minimum, c'est 95 ans, hein, minimum. Minimum 95 ans. Ah, ma casse. Apparemment, il fallait les caper une émission mon robot semaine on a mon fiche moi quelque part. Bah bien les can émission moi ya braza boy. Ah na mon qui papa là. Ah OK, c'est pour quand papa? Je crois que la semaine à côté d'un problème à raison. On a essayé pour voir OK des Côte d'Ivoire. Non, je crois que c'est maintenant ils ont banda, je crois. Oui, ils ont banda. C'est quel jour, papa? Comme il a réseau. Toi, tu as une quête au cocassin et. Maman a tapoté. En tout cas, c'est la toute première fois. En tout cas, il y a des trucs sur Amazon, nous sais qu'on a ils ont bêté. Tu commences à tu as pris, tu commences à les commis. Ils ont commencé là, les bandits qui on était là, en ambiance anniversaire à Maman Sylvie, certifié par Kofi Olomide. Il y a pas pas cher. Ah, tapoté. Pourquoi tu tapotes dans live à mon pao? Live à mon pao, ça me vertige. Eh, tu te calmes, mouquet, tu cocassant. Tapoté. Allez.
Tapoté. Affiche opeza kitoko réalisateur. Eh, kitoko makasi. Opeza kitoko. Merci. Comme je l'ai dit à chaque fois, papa, à votre service, non. Déjà, avec orchestre Nabiso, tu ne peux pas dire à mon service, c'est à notre service. Parce que moi aussi, je travaille pour l'orchestre. Donc, tu fais ça pour. C'est pas pour moi que tu le fais, tu fais ça pour notre orchestre. Tu vois un peu. Dans l'orchestre Nabiso qui est Liboso. Ah, maman Sylvie, Nangana Longwat. Nangana Longwa, Nanga, sérieusement, Namoni qui vient au gazelinga, trop Nangana Longwa. Ok, ouais. Meli, Melona, Cindy, Babenda Matoïda. Oh, il faut comprendre que c'est pas. Non, parce qu'il y a d'autres trucs privés, Kaka, parce que Batouba est bébé. Et comme elle est un peu libre avec papa. Mais. Ils ont dit, oh, tu veux aller où? Tu étais de l'autre côté. C'est quand on va se signaler pourquoi on va se le banini. Pardon? Hein? Oh, il y a un moment, comment dire, c'était vraiment chaud qu'elle a dit Ngana Longwa, vraiment, on a fait Mananga, j'ai dit, n'a arrêté, parce que ça prend aussi du temps, énergie et tout, et nati kananga, ça va. Non, mais comment on débat à la tine, on va t'aider, Melanga. Mais dis, mais là, ça a Longwa, ça la miniature. Oh, donc, on a miniature. Pour ça, les noms live. Oh, oui, bon, ça, les noms live, donc. Encore, on va congolais, tout le monde, pour dire que. Si tu le prends comme ton père, il y a que comme papa gagne la moine, allons papa n'a c'est tout. Et moi, je suis pas son travaillant comme il dit, moi, je suis son fils, donc mon Lili, quoi. Tapoter. Ah, non, ça n'a pas trop de temps, mon Lili, binotou. Encore on a pembe. Si, mais j'attends que tout comme à mois de Nzamba Tela, tout comme à mois de juin, comme ça on commence déjà à apprendre le nombre de t-shirts Yabiso Bakofifi. Oh, il faut ça, t-shirt avec. Non, Biso Scott, là, t'as du genre qui est comment comme Biso, tout du genre que. On a pensé, parce que tu n'as pas de drapeau au Salema. Ouais. On a pas de drapeau, il faut pas de drapeau, il y a une page, ça, parce que tout égale promotion. Ouais, parce que, en tout cas, on a live, en tout cas, mon père Atalaka, Aebi, papa, regarde. Atalaka, oui. Oui. Donc, si on a live, on a donc sentir que, il y a un éti, on a plus exemple, on a musique, bon, là, tu es le roman. Tu vois, parce que là, je vais faire en sorte vraiment de le prévenir, de le faire chez papa. Bateau, Balati, par exemple, Pembena et Longino, Wana, Nasimabate, Mamasi. Ça, c'est vraiment Batunabi Swagati. Dans l'office, que Bango Penza, il faut payer un sous-kato, de préparation, shooting et bétama. Tu vois. Parce que d'office que certains membres déjà comment dire la team ici est belé déjà comment dire Chirabel et tout le reste normalement est belé déjà non t'as la paix fan et tout normalement à travers il y a travailler pour l'hippodrome. C'est ça. Quand tu as concerté météo ça m'a beaucoup pensé que tu travailler pour un concert là. Tu vois, on est loué mindele et tout, ça la protocole et tout. L'office que qui s'amène, il y a biso européen c'est important. Pourquoi dans la salle la sécurité et puis après la sécurité demain il faut passer à lobby live chaque jour promotion. Pas de souci, on se dit quoi de toute façon, de bonne soirée. Merci. Sylvie, encore de gros bisous. Maman Sylvie, où est là, maman? Où est là? Merci. Dans la one siècle. Merci. Tout le monde a pourquoi? Tout le monde a pourquoi? Merci. Maman Ziza, merci. Maman. Papa, merci. namonaka klaxon kaka boye natelema sikoyo nasolia ntaba natika basele oyo na table natala natelemi kaka boye namaka klaxon
na moi ka boy wera lika klaxoninga obiki na matin ba mona voiture a wera kena otika nga pa page au kati aux gloria otali Karine au mona banane au baba sitoshino bizengi rien dans la tête. Cynthia Kapashi, elle donne quelque chose, elle a quelque chose à donner, vous comprenez? Allez-y, bato intelligent ba comprendre le mamona oloba. Cynthia Kapashi ane loka opesa. Tala siko ba émission Karine sana migi terre à terre. Batuni sous exemple ba retourner Bill Clinton na biété comme ça on bon pe na biété mais je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a un moment donné Karine mais ça qui bon moi c'est un peu Cynthia Kapashi elle a fait ses émissions son émission bon était là-bas et Betty là-bas 1 million. Cynthia Kapashi, c'est une femme, c'est une dame. Elle parle bien, elle réfléchit bien. On a nos délires, mais si tu as été à la bonne école, on a la sagesse, c'est bien, on comprend qui est qui. Bon, et à Cynthia Kapashi, vous allez comprendre. Et elle est posée, elle parle bien, elle réfléchit bien. Elle est respectueuse. L'autre là-bas retourne, mais c'est morbe. Na biete na biete na bloqué mais bozo on ici ça Kapashi ninga sa émission na yona amitié équipée bozo ara mi bala ba basse classe parce que quand tu passes à une émission tout le monde te regarde yon bozo ara la mi bala mo ba ntanga kaka Cynthia Kapashi nga kuna mwana mwasi yango nana ngolo ba fali je crois so mwana mwasi lui mwana mwasi c'est que c'est vrai Cynthia Kapashi je ne sais pas nabi moi soso na zemo mbalenga na bala mfio. Allez-y voir les vidéos de Cynthia ouais ça une poto ba émission vous allez comprendre. Cynthia ndenga so bimisa ki bo mwasi sagesse intelligence donc ozo mona muto so pesa bino elle a quelque chose à vous donner. Toi on a ba délire mais il y a un moment comme ça tozongara vraiment ndenge penza ba éducation ba parents na biso ba pesa biso na ndenge plutôt la qui ça rappelle bato que to kenda pe ba école vous allez comprendre qui est qui. Faut pas toujours rester dans les games. Si vous êtes toujours dans les games, tu vas rien comprendre. Tu vas faire n'importe quoi au bande rosala. Moi je suis vraiment naza chinoise. Ba chinoise est révoltée ba le belle. Moi ne pas comment au sel, ba moi au poupolé. Comment elle s'appelle la fille qui habite à Londres? Parce qu'elle a fait la compris azana et l'hôtel Zanza. En tout cas, je vous laisse. Botika, Benita tranquille. Priez pour elle. Soyez des femmes, je ne sais pas. Priez pour elle. Boubon de la pona ye nzambe. Atoko fou comme robon de la 10 minutes. Na sa moté mo banzambe pesa Benita Kimia. Ce n'est pas ta sœur. Eh musuna no mona été mais na o ka ko lobi nzambe pesa Kimia nzamba ba andeni fio. Tu vois? Ba rachara ma pamboli. C'est pas parce que tout le monde a la sa Benita Musapi boyo pour fokota na elo wano la sa Benita Musapi non. Zala yo zala ne ba botayo. Zala rapé esprit.